D'après Evala, ça ce n'est pas moi. D'après Evala, ça ce n'est pas moi. D'après Evala, Mbongo Bimaki, pour qu'il fasse un faux témoignage. Okay. Abima Lokola, Azali est féticheur. Oh, il n'a jamais été féticheur. C'est Vala lui-même qui a dénoncé. Alors, Bandeko, pourquoi vous avez la biso? Surtout de quoi on a linette. Est-ce que biso to fini? Mais tous nous voyons nos aînés dans la foi. Ils vérifient les écritures. Bazo manyola mako, bazo tala. Les mal et les en église de Korangezate. Bato balingi to vérifier ma comité. To interroger ma comité. Et puis problème moi il y a ba faux témoignage, il y a manque on a. Et bandika le même Evala. Moi je cause avec lui. Il y a une autre église dans Kasavubu. On a à l'utiliser. Abima, oui, assez loko basali laka. Abima loko la coca. Dans une église ici à Kasavubu, pasteur Watem aussi libre et mena, batua Monique et pasteur Nabiso, Abiki Swambala, alongo na coca, mbongo pesami, baki kokuta banabar mona bandal. Aye leva la partie na ye na bato yibisanga comment biso le quoi ba nzambe tozane sengo lorsque des hommes de Dieu baza ko utiliser bato bazali ba yebi nzambe te bato bazali ben circoncis ne sika ko présenter bango évangile na sika côté ya bango ba bongwama baluka bokonzi na likolo bino pona boluka popularité boluka célébrité bokomi ko sela ba pagano. Alors pourquoi bokanela ndeko lokola Max? Pourquoi bako yina ndeko Max? Pourquoi vous avez un complot contre ndeko Max? Bino baninga, vous avez des militaires derrière vous, vous avez la police, vous avez ndeko, vous avez mbongo. Mais il n'y a pas de problème. Venez, nous vous attendons. Faites-nous du mal. Et au Salani, qui restera éternellement sur cette terre des hommes? Bande koteli kambe monani, ezali pembe yangoyo, mutabi eza noir. Ezali pembe yango papier mouchoir eza pembe, te ezali noir. Ça c'est le gangstérisme à l'église. Qui est l'orgueil? C'est pas parce qu'aujourd'hui le lobo comme la popularité, bozu ba dollar, bozu. Et qui dit la Bible? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde sur perdre son âme? Et quand il va là, bino to bozo kanilanga. Nga sambela l'église na bino ta. Na tika pe jamais ko une église na bino. Boti ko mona ngate, mais bino moko bozu boti yango. Boti yango na ba média. Et ça l'actualité. Tout le monde a ce. Et biso le quoi ba na nzambe. C'est ça le travail que Dieu nous a donné. L'évangélisation par les médias. Ce que Bima quitté, mais tout le monde, à ma qualité de journaliste, dans sa recherche, tu n'as commis la conclusion et voilà, n'a jamais été féticheur. Vous imaginez, quelqu'un qui n'a jamais été féticheur. Bon, là, tu sais, étiquette, pour la gloire, pour l'honneur. Et ça y est, moi, mon sacoule, ça, je l'ai dit, ça, mon salan Zambé. Azamo sali na nzambe yemo pesa zolanda biso ayeko beta solo kotonga na beta kimabe. Et pourquoi bozo kanela Max? Pourquoi c'est ça le problème. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Et si ka bonzambe et kitara na loyembo na maloba pe na misala bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to ya koloba ke nzamba boito kwaye lisusu wapi na manso azo service elongo na pasteur Fezami si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya vivence de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel en na Boston et bonzambe na bonzambe yesunde mosuki silema ne triomphe jamais. Bien aimé dans le Seigneur, toujours na cadre pour informer bino toye de source pour un peu que ça la analyse bien aimé tozali concréter tozali au milieu du village tozali pour ne comment que afuta biso tozali au milieu du village ce qui m'a cambié ça l'accord du Christ na église en colo toya pour toujours que ça analyse bien aimé dans le Seigneur. Et dans la vidéo moko et pendant les autres temps bien aimé ce qui est réalisateur encore aider bisa biso juste extrême cœur. Il y a vidéo bien aimé, il y a pasteur Wale sa bien aimé Kokaba Kosunga Ezanango Mabete tozo me ko ça analyse et longo na papa Max Mbenga qui n'est pas présenté, l'homme de Dieu mon grand frère OK tozana ye awa yende tomber un peu ko kitsaki bonzambe na maloba. Mais avant de m'entretenir avec Kulutu nanga papa Max Mbenga, on suit d'abord ce que la régie va nous proposer et on se retrouve tout juste après. Voilà bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba kenjama boto kwa Yesu. Merci papa Max, shalom.
Shalom de Calvin Beya, merci pour l'invitation. Shalom pena bananzambe ya bipai na bipai oyo bazuli bako kolanda biso. Tika ete nzamba pambola bango, nzamba kanisa bango. Nazana kondima ete nzamba ko utiliser biso puissamment pour que tous ala lipamboli pona bato ndengo tikoloba. Personnellement na la TVT pour un règlement des comptes. Na yaka soki na moni likambo yo et ça l'émission que zali malamu to beti maboko kasi soki longo banite zali conforme na Biblia te to ko pesa pe makanisi na biso pona to sungana muto ayebi nyonso na se na moi o azali te mais malheureusement de Calvin base na nzambe belé balingi to lobate mbaleleki na yo to salaki analyse ya nzembo ya simbité ya ndeko na biso pasteur Moïse Mbie. Nous avons dit mélodie eza kitoko, rythme eza kitoko, chorégraphie eza kitoko, mais kasi nzembo wana par rapport ya éthique chrétienne nzembo wana ilongo banité pamba te tolobaki ete na nzembo wana moyembi aye kosala ba règlement de compte, moyembi aye kobwakela bato ba jeton, moyembi aye kosala ba mbwakela yango nde tolobaki kesa bande kwa bengi biso ba démon toza mitema mabeli kambute za pe droit na bango menenga to sala mise au point oyo et souci ezali ete na église na nkolo tobima na monde ya fanatisme, tobima na monde ya snobisme oyo ezali appréciation non sincère ya œuvre d'art. Donc nzembo mélodie za kitoko na oyo tali esimbi te mélodie kitoko koyemba kitoko, voix kitoko, rythme kitoko, mabina kitoko, mais ba parole chantée. Et ça dit ba parole y édification té. Et ça ba nzembo pena l'église dans Kolo. Tam sous na milieu politique, na moment ba campagne. Mais pas na biso ne tonga na Nzambe. Et ça pena ne sikate. Na zo mona te parole ba communauté le quoi ba la borne. Koyemba nzembo na kati na église nazomona te ba communauté vraiment oyo baza molimo ba bereya pour ko vérifier makomi ba eza ne sika na ngote et sika na ngo kozala ailleurs. Est-ce que to fingi pour yonde ko silika au cadre la biso. Deuxième mise au point ne ko sa émission oyo pour moi bande comme ça ba bengi ba de so bito ko lukisa ye to yebe sika vandaka ezali à propos ya vidéo ya Evala. Voilà, il y a prophète François. Il y a prophète Joël Fonsi. Bande balandanga bien. Biso to filmate. Vidéo tango l'écran ba TV ezala yo ezalanga to filmate. Biso pe muto to bwaka ngona ba réseaux sociaux te. Yo nanga ba ndeko mususu to mona kango pe na ba réseaux sociaux. Ndenge prophète Joël Francis Tatou a présenté garçon Evala comme féticheur. Ndane to mi ba ciseaux tout. To yebi pendenge alobaki eza pe na biso tozala te ye moko aloba donc bazo lukisa soki Evala a comme il met son ministère en jeu soki Evala rekoma baba on a suivi Evala rekoma baba on a suivi tolanda pe même na B1 l'émission qui toko ya ndeko na biso comment il a eu à répondre et biso ko bana nzambe to meka pe kotala makamwana ndenga mulimo. On n'a pas injurié, on n'a pas dit de bêtises, mais tant que tu luki le quoi pe ba journaliste ngai na kene ko lukande ko vala pamba te na yebi libota na ye na yebi ndaku na bango na yebi esika vanda ka azaleki baleki na biso a quartier na kena ko mona pe eza na niveau quartier eza niveau famille na kadisi bolanda ka pe misoto sakana evala. Et toi qui conclure était dossier Evala na prophète Jean Francis Tatou doit que nango qui manipulation et qui dossier à soloté bon sembo ezala quitté ezala qui véritablement kiona puisque Vala atikala jamais cause la féticheur. Nous avons dit sur ce plateau amelakane masanga wana eza vinae mais Evala wana atikala jamais cause la féticheur. On l'a utilisé mbongo bimaki d'après Evala, ça ce n'est pas moi. D'après Evala, ça ce n'est pas moi. D'après Evala, mbongo bimaki pour qu'il fasse un faux témoignage. Abima lokola Azali est féticheur. Oh, il n'a jamais été féticheur. C'est Evala lui-même qui a dénoncé. Alors Bandeko, pourquoi vous avez la biso?
surtout de quoi on a lunettes. Est-ce que biso to fini? Mais tous on a makomi. Nous voyons nos aînés dans la foi. Ils vérifient les écritures. Bazo manyola makomi, bazo tala. Les mal et les en église de Korangezate, bato balingi to vérifier ma comité, to interroger ma comité. Et puis problème moi il y a ba faux témoignage, il y a manque on a. Et bandika le même Eva là. Moi je cause avec lui. Il y a une autre église dans Kasavubu. On a à l'utiliser. Abima. Oui, azé loko basale laka. Abima loko la coca. Dans une église ici à Kasavubu, j'étais le nom du pasteur. Et tant que Sili, Bakeko se retrouvé wapi na bandal. Pasteur watango Sili boemena, bato Monique et pasteur Nabiso, abiki so mbala alongo na koka, mbongo pesami, Bakeko kuta na bar mo na bandal. Aye leva la partie na ye na bato yibisanga comment biso le quoi bana nzambe tozane sengo lorsque des hommes de Dieu baza ko utiliser bato bazali ba yebi nzambe te bato bazali ben circoncis ne sika ko présenter bango évangile na sika côté ya bango ba bongwama baluka bokonzi na likolo bino pona boluka popularité boluka célébrité bokomi ko sela ba pagano. Alors pourquoi bokanela ndeko lokola Max? Pourquoi bako yina ndeko Max? Pourquoi vous avez un complot contre ndeko Max? Bino baninga, vous avez des militaires derrière vous, vous avez la police, vous avez ndeko, vous avez mbongo. Mais il n'y a pas de problème. Venez, nous vous attendons. Faites-nous du mal. Et au Salani, qui restera éternellement sur cette terre des hommes? Un jour on au Koufa, un jour au Koufa. Mais quel est notre problème? Nous on se base dans les faits. Ce qui fait, d'après ça dernièrement, un témoignage ici. Il y a une maman que j'ai reçue sur mon plateau. Azaki na coma. Maman na kaka na coma. Nzemba maman lombongo. Nzemba ngo kimanga. J'ai perdu le numéro de cette maman là à cause de ma téléphone. Mais sinon, on a benga maman na après sa témoignage na ye. Ayemba nzembo wana mutu na coma. Abima azolo biko elekela minganga na esami na poto. Maman ngazala na Belgique. Nous encourageons lorsqu'il faut encourager. Mais ceux qui mbébé sali, tozolo ba poto bongis, ezalanga eza Alvin, ezbande kobe bozolana, tozaba santuté. Nous avons nos manquements, nous avons nos faiblesses, nous avons nos insuffisances. Mais batwandi makapete, erreur sali maka. Ma bende moutozo persévérer 4 heures. Mais ce qui est salami et bimi pour l'élé, tu peux demander pardon. Le mal les a l'église église était bande ko basenga ka pardon te. Bande ko tali kamwe monani ezali pembe yangoyo. Mutabi eza noir. Ezali pembe yango papier mouchoir eza pembe te ezali noir. Ça c'est le gangstérisme à l'église. Qui est l'orgueil. C'est pas parce qu'aujourd'hui le lobo comme la popularité, bozu ba dollar, bozu. Et qui dit la Bible? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde sur perdre son âme? Nga pe Max na ko koya, na koya na TV bande ko bonde la pona nga na koya. Nani na koya te. Peut-être bande ko na biso monani polele, mais ebele pe bazana mankiona, ebele pe bazana buzoba, ezali a cessé. Les cas Eva là, bino mato bozo kanelanga. Nga sambela l'église na bino ta. Na tika pe jamais ko ya l'église na bino. Boti ko mona ngate, mais bino moko bozi botie yango. Botie yango na ba média. Et ça l'actualité. Tout le monde a ce biso le quoi ba nzambe. C'est ça le travail que Dieu nous a donné, l'évangélisation par les médias. Ce que bima quitté. Tenga petolo ba meto moni. À ma qualité pe journaliste, na sali recherche. Si na commis la conclusion était Eva là n'a jamais été féticheur. Bah vous imaginez, toi Bananzambe, quelqu'un qui n'a jamais été féticheur. Bon là ici étiquette wana pour la gloire, pour l'honneur. Ezayema mosakolo sa zolanda biso. Aza mosala nzambe. Aza mosala nzambe. Yemo pesa zolanda biso. Ayo ko beta solo, kotonga na beta kimabe. Et pourquoi bozo kanela Max? Pourquoi? C'est ça le problème. Même toi, tu as l'analyse Nzembo Yandeko Moïse Mbiye. Je l'ai dit ici, moi je l'aime beaucoup. Ayembaka bien, azalika, azana art, mais biso le quoi ban Nzambe, likolo ya art. Tobak c'est le comme soso. L'art ne suffit pas. Mais likolo ya art pour na biso ban Nzambe, to be ban Nzembo na biso, e ban Nzembo lubiko, e ban Nzembo bon, mais ça vaut le ko la bateau. Je peux être attaqué. Je peux être comment humilié.
otali moto ozalaki na ye moto osalisaki mais mamususu a manqué au respect, a manifesté ingratitude, des choses comme ça lokola moto okakeno ne tozala na yo boye okakeno na ke paza pande comme mususu au moins Alvin wana kutu soko yoki kakuluto Max o ngana lingaka comment il peut dire ça lokola moto non c'est normal nzoto koningala mais na yuko ya na TVT pour nous yembela baninga banzembo na bwakila bango ba jeton non. Nous savons, je sais que nous sommes koningana, mais tobo sanate, tozabana na nzambe, basali basali na nzambe, sotangi na Matthieu 18 et 15, Bible peut son méthodologie, comment tu résoudre ba problème na biso? Comment tu résoudre yango? Et puis il y a une autre leçon. Tozo makambo nyonso eza makambo ya médiaté. Lelo biso makambo nyonso, il faut tona okaka na ba réseaux sociaux, likambo nyonso, likambo ya buzz oyo. Surtout que la chaîne YouTube comment peut qu'on fouta et belé bazo les sources babimi dans sens évangélisation et comme il prend bangona bois kaboy pour nombre de vies et baksaba ngana rozambongo na sala base. OK, merci beaucoup papa Max Mbenga. Bonzambe na bonzambe lolo. Na moni olobi vraiment na passe na kanda na motel. Kandate mais de quoi ça fait mal hein non les là qui bonzambe za na mboka na biso lelo non lela moto soka yeba mosana nzambe soka yebani a créer ba relation na ba généraux na ba konzi biso batoto zanga bazwa biso suna valeur te bako mona biso lokola kamutu moko boye eloko suna tina te. C'est ça le mal qui est aujourd'hui à l'église. Moi je prie que nzamba pesa biso basali oyo bazali effacé, basalo bazali humble, basalo baza molimo komi kitisa, basalo penza ba mi boma quel que soit degré, niveau élévation, niveau bozunzamba repesa ye. Baza peine estime pas baninga. Lelo bisala sali côté tout zoloba. Est-ce que les autres au monde ba concert avec VIP? D'autres d'entrée, bobengi concert, journée de louange et d'adoration. Bokomi journée de louange et d'adoration. Botier VIP $150, VIP $100. Tu as vu des hommes de Dieu dire, Nazam taliboso na beta na telle salle, VIP na tel montant ça les tonda. Mais de quoi vine? Comment veux-tu que toi CP là? Ou toi CP là que batozo bongo la mitema, biso toi CP là pour na ba plein. Ponga na sali plein, na tondi si telle salle avec $100 VIP. C'est ça la joie pour un homme de Dieu. C'est ça la joie. Na moi même activité moko s'appelle na Brazzaville. Je vis une activité na Brazzaville. Sur conférence, s'occuper séminaire, kabouéboué. Droit d'entrée. Na mbongo na biso ba Congolais $200. Vous comprenez? $200. Ibisangai. Naibi que évangile les anango gratuit. Mais évangélisation aussi nga ba moyen. Ça c'est un acquis. Mais nzamba pesa biso pe mayele. Ya koyeba comment kozwa mbongo pe na ndenge ya bien. Tant yo tie par exemple que non VIP 150. Donc on a toujours question, qui est VIP? Cette personnalité importante. Eza ministre wana zoya, eza député wana zoya, eza colonel wana zoya, eza ndeko wana zoya. Awoza pe VIP na ndenga mokili. Oui to memia bango. To memia bango. Po nzamba tomboli bango. Nzamba lingi bango bakamba biso. Mais okoza pe VIP na mokili pa nzambo za VIP te. Qui vous dit que général Oyo? Qui vous dit que PDG Oyo? Qui vous dit que député Oyo? Qui vous dit que excellence Oyo? Aza VIP pa na nzambe. Parfois nzamba zomona ekutu nzamba yebiete. Emsu po na nzambe VIP. Eza jeune garçon à 25 ans. O ayaki na concert wana. Parfois eza maman veuve wana. O ayaki na concert wana nde azali VIP. Voilà plein de performance pour na yo eloko ke Moïse Mbi, il est le seul musicien, la première personne qui a livré le concert à $150. Surtout les chrétiens, papa peut saler ton dame. Mais ça, ceux qui ami comme ici, on est en zone parce que $150 et ma belle ceux qui est VIP. Bon, ngazoli ngato comprendre. Oui, il est le problème moi zali a. Kozala na communauté ko kamba église par exemple, il y a 20 000 membres, ça on m'a bêté. Kokamba église il y a 50 000 membres za nango mabete kozala na kosala autant de culte eza nango pe mabete
mais toyeba ete yango impressionnant pe nzambe te nzambe aza na posa nzambe ezalaka ete moto azalaki mosumu ki abongola motema aye epa na nkolo akaba bomoi ene epa na nkolo yozomona lelo badimanche na baeglise na biso toza na bato ebele bayaka na eglise baomemela nzambe mabunza bazomemela nzambe bilamba baomemela nzambe bajipe bazomemela nzambe bameshe baomemela nzambe bacostume ya bakombo nde na ndenge me mitema na bango etika libanda lelo na Congo tokende baeglise trop tosala baplein na baeglise tosala ba 3 kits par jour 4 kits par jour, mais regarde notre vie après les kits, notre vie après après Koutananda Kwanzambe. Kaka biso ba oyo tozo kene ko sambela. Kaka biso ba oto sa plein na l'église, biso ndo to boma baninga na ba poison. Kaka biso to kene l'église, biso toza ko utiliser parfois belema mususu, ba kene ko boma baninga, ba sala baninga mabe. Ya uzo mona Bible, azo na Matthieu 7:21. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les cieux, mais ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Tu yebi ba verset belé, tu maîtriser ba verset. Tu yebi ko expliquer ba verset belé comme un prof français. Mais tu yebi ne ko vivre le balanzambe. C'est ça le problème qui est aujourd'hui à l'église. C'est ça le problème au ngana la kamingi. L'église zotonda. Mais tozana ba chrétien mouké. Le jour na mboka otokozwa ba chrétien, des enfants de Dieu nés de nouveau, transformés, régénérés de Calvin. Orotika mutukano na balabala atotiki portière polele mutakokota zate. Pambate azali régénéré, a comme une nouvelle créature. Ndenge 2 Corinthiens 5:17 lobby, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que les lananga oyo. To kende ton église, to sambela, mimite mamabe, to kabakate. Moyimi, l'égoïsme, l'égocentrisme et ngano bakana nzambete même kona suka biso ba chrétien belé to kotali felo nzamba koloba je ne t'ai jamais connu, je ne vous ai jamais connu. En tout cas, merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Je crois bien que le message est l'équipe. Papa Max, tu peux m'envoyer tous les éléments. Ok. Il y a Pasteur Walesa et on se trouve juste après. Tu peux compter. Ces jours ici t'appartient. À part ma dîme au bazo pesanga na église, à part les dîmes qu'on va me donner à l'église, bongo nyonso tokotia offrande lelo tozo pesa yo. Tout l'argent qu'on va mettre comme offrande aujourd'hui, on va te donner. Voilà Papa Max et réaction na yo. Kaka makambo tozolba oyo ndeko na ngai. Kokaba eza ba valeur. Eza ba valeur ya royaume. Kosalisa ezali ba valeur ya royaume. Nga nazali ko encourager yango. So tolinga nazali ko konda po nazolela. Esika orpheline ezali na monga fula. Bateki presque 3/4 ya parcelle. Toteka eska ndako ezali na moi eloko moya mukie et bientôt kolo lo par muto asomi azoba na ba travaux. Donc nazali awa mayeli nangezo sila no senga nzamba pesa ngambongo tozo esika mususu tovana na bano nzamba pesa biso na niveau ya orphelinat partage ton pain pour na kokamba bango nazali dépasser un moko zo nzambe. C'est toi qui nous as donné ces enfants. Bano mukile boyaki, bano mukile nzambe sundoli. Mais le long kolo ta lo pango pe. Elike zalaki ete tosomba lo pango. Mais nzamba permettre lo pango te. Ete kame 3/4 ete kame ete kaka sika muke nazolela. Soki mbongo zalaka ta matiti. Mais nazu yango toluka en attendant que Dieu nous donne le pango na biso moko tout ce ka moko ya bien ko futela pona ko tia bana oyo nzamba pesi biso to bokola senga benga ba bazali don na benga ba baza sous orphelin te baza don likabo nzamba pesi biso. Tu vois, on a besoin d'argent. Kasi Nathalie bililo te ya évangéliste Claude Kabundu alesa nga est choqué nga ponani. Et choqué yo? Oui, na parce que ba ezo choqué à 5 sindeko. Bon dollar papa. Omoni ngana ebi bandeko baza na poto oyo pe basungaka biso na orphelinat partage ton pain na lobakango
orphelinat oyo so ezali à cause ya bana poto nalelaka me bana poto ebele nzambe apesa bango mitema ndenge nini baza na mitema ils sont très sensibles et soki bana poto wana te mais biso lelo ezali dégâts mokomona ndeko atindi ndeko Max naza kaka na moke yango ya ndeko Max yango mais pardon kotanga kombo na nga te ndeko Max bomba kombo na ngai yo yebi histoire ya mwana oyo ndeko na biso Lydie Lydie oyo auti kokufa Lydie mwana mwasi ya 33 ans ayebi nzota mobali te akabi bomoni pa na nzambe abina koyeba nzota mobali kaka dans le mariage mais il y a un garçon qui l'a violenté ndeto baka violer garçon wana etanga zo violer akamati mwana na bi ukosala nga mabete et puis jour ango Lydie azaki na ba règle na ye malgré cela mwana mobali wana zanga motema agent à diable abima na Lydie na makasi agumba ye abuka ye mukongo sali kia mwana mwasi na sali 7 mwana na ndako konyokwa mali sali sezate famille amalonga te na nzela na biso na collaborateur nanga John Fwamba kaka ndenge panzana na bilili mama moko aza na Bruxelles abi papa Max pardon botanga kombo na ngate mama na prise en charge ya Lydie obi pe kombo ya mama wana prise en charge ya Lydie atinda mbongo ambulance keno kozwali ba soins médicaux ba supporta nyonso na ndenge Lydie akufia dato zoluka mbongo pona to kunda mwana mwasi wana mais maman naza na Bruxelles elle a mis des moyens à côté qui est en contact à partir de Bruxelles maman X c'est une servante de Dieu Anna Bruxelles yebi c'est une servante de Dieu à côté en contact na hôpital Anna Kinshasa a fouti bambongo nyonso menzamba sepelite Lydie akufi et maman na bisobo maman na koma kiti ko sala ba démarche pour na Lydie akeno kozoba so médicaux na poto albaki bon comme Lydie azokende poto na dans wata $1000 na pesa maman na ye ate kaka na tanda mwana na bango ke na poto aza mwana abotite aza na famille na ye te aza kaka mwana na nzambe sala bakalikila mbongo na mama naza na Bruxelles oyo atindaki malobi ndeko Max non sala te po mokile munanga non sala te po mokile yemba ngai non sala te po na komila kisa c'est un ministère Dieu m'a donné ce cœur de supporter les autres de soutenir les faibles na yebi litomba na yango efutaka aina ngona médiateur natangi kombo ya mama wana te abi pardon nalingaka te botanga kombo na ngai botanga kombo na ngate moi je connais beaucoup de gens qui sont en Europe qui nous soutiennent o bazo soutenir ba œuvre sociale bazali ebele bana poto ebele bazo kunda bibembe bazo salisa ba centre d'hébergement ebele za na Kinshasa borphelinat ebele za na Kinshasa awa bato asomeli bango balopango mingi eza bato a poto mingi eza bato baza na mikili ya poto balingi te pardon bomba biso ndeko Alvin tozalaka meme nayebi te biloko yango bafinga ngaka yango yo lakisaka nete so nazoloba mabe mama Angélique ko aza na poto asali ebele Lydie oti kokufa Lydie c'est nous qui l'enterrons vous et nous na ba John c'est nous qui enterrons mwana mwasi à 33 ans ba dévierger joue à règle babuka ye moko garçon il était violent abi pardon sala te loko lingo sala pardon ko bomanga te ko sala nga mabete nga naza moseka nakaba bomenenge pa na nkolo malgré cela mwana mobali il a été brutal il a été si violent abuka mwana na mokongo pendant 7 mois quand neto sala be monsieur boy nzamba si motema mamana puis abandeko mususu. Est-ce que tu sais la publicité? Est-ce que tu sais le sport? Est-ce que tu lingo kabela ndeko na yo osungaye? Il faut que mokil mobimbe ye bande Calvin. Est-ce que nazolo bamabe ko sali sankuko za la lisusu te? On a vu Jésus faire des miracles. Il te dira ta foi t'a sauvé. Alvin kende ko yebisa mutute. Bomba yango. Bomba yango, il y a la caméra du ciel. La caméra du ciel voit tout. Moi j'aime cette caméra du ciel. Je l'aime.
sinon nous serons comme les politiciens de Calvin. Avec ça papier mouchoir, avec 25 caméras. Avec ça piodi, à mobiliser, mais tous les foot na biso. Ose le foot na biso. Oyo kopé ça peine en coucou, oyo kopé ça peine en silence. Est-ce que pour nous kababoy, même tant qu'on s'est l'église ou en appel, aux officiers peuvent bander comme sous-sous, puisqu'il n'y a pas que ce frère, il y a aussi, excusez-moi. Il y a aussi d'autres bien-aimés à l'église qui sont dans les besoins. Moussozo Lukaka $100, à noter Kamapa. Moussozo Lukaka $50 à Pamba, à foutre la moine Minerval. Moussozo Lukaka $15 à Sombakisi. Moussozo Lukaka $10, 20 000 francs congolais. Bagno ça l'examen à Missou. Vous comprenez? Moi je pense que biloko ba spectacle, mativisme, eza abiso baranzambe. Je comprends, oui, je comprends des abandés comme Soso. Bah on peut se bilo on a poto. Pour bateau bandi maete bilo quoi n'est commis. À aux images, ils ont raison. Là ils ont raison. Pour aventurer basé belé na musala ol. Muto pas en a poto abiba ndeko par exemple Roger yozo kende okene Kinshasa zo biloko que non peut ça en orphelinat ba frère Max. Parfois on a biloko wana eza bande comme soupe basangisaki pour bayebi que be school baza soko yo comme une orphelinat partage ton pain on de Max akambaka zola biso ba photo biso peto sala kango ba photo a pour que ne ko justifier ça la capé bien. Moto a PC loko na ya nini amona et ça la rappelle bien. Mais nous sommes à l'église par exemple. Toi tu es un homme de Dieu. Dieu te convainc de soutenir un bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux le faire au bureau, Alvin. Tu peux le faire au bureau sans que tu peux le faire au bureau et non devant fidèle et non devant papa parce qu'il n'y a pas que ce bien-aimé qui est dans le besoin. Même si Dieu peut vous convaincre, au sali ça y est. Mais ça là on en coucou, ça c'est le mativisme. On est allé spectacle, on est allé n'habiter nini, hein? N'habiter ce que zali nini de quoi vivre, n'habiter ce que non, ce n'est pas un bon comportement. Donc, moi je ne partage pas cela. Vous êtes contre un et le passé ou aller s'assaner. De Colvin. Nazolinga awa to sa analyse parce que c'est pas pour la première nalobi awa tozo sala vidéo na ebité awa to sa analyse nabi ke papa walesa nzamba pesa likaba sungaka na ye nzamba pesa likabwana ko salisa. C'est encourageant, mais pour ma part je pense qu'il ferait mieux de continuer à le faire, de le faire de mieux à mieux, mais en discrétion. En discrétion, pas trop de spectacle. Batwa mouna, bueno wanate, waneza lokola, hein? Donc ça c'est mon point de vue. Je trouve que cela n'est pas commode. De Calvin, et ça na batu bazanga na mon assistant social. Naza ko évoluer dans le domaine social, surtout na se spécialiser na évangélisation auprès des enfants en situation difficile. C'est comme ça que moi nous avons qualifié. Ils ne sont plus en situation difficile, ils sont nos enfants. Papa, $50 000 à Kabebo Soma Lopango. Batumusu bakaba pe babiloko ya danger mais okoyebate batumusu bakaba ba mituka cher bazali na mboko yo bana poto belé même na kin aw eza quoi cher mais basala makelele te bayemba te basi fasa ngamona bandeko belé bana poto omona so linga soutenir to orphelinat andeko Max. Même yomba les belés de Calvin, les gens passent par vous parfois. Ah, contribution nanga personne de Comax, basombe la bana na loso. Ah, quand bazana problème ya lopango, il faut bima, ben de Alvin. Mais na monate. Na monate mtalobi ndeko mandengo ke na TV, loba na pesi merci na papa John Lignoko. Na pesi merci na papa John Lignoté, balinga kate. Voilà les gens qui ont compris. Papa, la caméra du ciel, papa, et ça demande la caméra, ok. Caméra non, est limitée. La caméra du ciel. La caméra du ciel est allée. On met caméra est limitée. Et moi dans mon Congo, caméra est la rangaï, mais caméra est la peine à simati.
ezwana sime ozwa te. La caméra du ciel voit tout. La caméra du ciel voit tout à n'importe quel moment. J'aime cette caméra là. Wow. À tout y est à 2h du matin. Olingi batwa monate que bandeko Max bana problème il y a le pang l'orphelinat, ils doivent quitter, trouver un autre endroit pour ses enfants. Et sunga et ngana okena na 12h te. Donc il y a 2h du matin pour sa contribution nanga. Mokile moniote, mais Dieu t'a vu. C'est ça la caméra du ciel. Pour caméra du ciel, un Lilith, pour image pour image c'est un projecteur. Mais caméra du ciel, ils ont besoin de projecteur. Caméra du ciel, même dans CMA, ils ont mona. Puisque tout est nu devant Dieu. La caméra du ciel, même dans la chambre Moulili, ils ont ndengeni. Caméra du ciel et monaka. J'aime cette caméra là. C'est pour dire que Koukabeza bien, Koussali César bien. Mais sinon, il faudrait qu'il y ait une différence entre nous et les acteurs politiques. Pendant que voulez-vous dire, Papa Max? Les acteurs politiques donnent élections en 2023. Au moins, c'est comme avant de vendre. C'est là qu'à la tour au monde. Comme on peut ça, Maputa. Comme on peut ça, Soso. Comme côté le câble. Ils le font. Pour un objectif, il y a un but. Ça, là, il y a pamba te. Par là, yo lingo no bani na vidéo ya Wale. C'était Wale sazo sala pour la bit. Azo sala pour la pamba te. Yo kanga. Yo kanga na lingi. Tous lingi na lingi. Olobi sanga makambo nga lobi te pour ne bik batebe bazolanda. Ba politicien basala pour être vu, être connu. Baluka moi célébrité, batwa tche bangoka. Cela ne doit pas être le cas pour nous. Lorsque nous donnons tout ça la bokese, tu peux donner aussi frère Wana qui n'a problème. N'a pas problème frère Wana te. Nous encourageons l'acte. Mais ça la magaté car en église. Et puis ce que ça c'est qui est grave, les gens vont maintenant dans le média. Commentez sur la vidéo. Maintenant, acte Salemi. L'évangéliste appelle Silisungi. Devant la caméra dans l'église. Filmer peut publier. Et ceux qui vont noter, les gens vont maintenant dans le média pour commenter cela. Quand ces alliés peut-être échanger la communication, porte-parole, à commenter sur ma bonne œuvre, pasteur Wale, ça doit ça là, Moukile mon. C'est-à-dire que na lingi, na habité sous peut-être dans le Bambabé. J'aime donner. Et j'encourage les gens à repérer ça. Il y a une bénédiction derrière. Mais là, quand on a zolingata, on se surtout comme ça que nettoie l'église, par exemple. Notre église, on a kendaka, on a sambelaka. Tous à la tana kalouba pour comme des kilts. Mais avant confinement, nous avons 7 à 8 000 membres. Na kilt. 7 à 8 000 membres. Na kilt wana. Ce qui n'est pas bana. Ba kita bana. Au moins 5-6 bana nyonso pour bakabola ba classe ya bana. Mais 5-6 bon bako mata ba 2000 et kodima solo. Alors, oyebwe ndeko Max topesi yo boye zwa avec des commentaires vous exposez peu monte ndeko bopesi lisongi bo exposer pe azape na ba famille azape na bandeko et ba pesa ki mbongo obi ba dérangement rozwa to exposer pe ndeko wana na quartier pe ba oluko ba sale mabe to mona ki ba pesi autant to mona ki ango aoz appelle banyongo baya hotel mela et exposé vinae mais si tu peux ça on a kuzu ezalami tu peux ça ngo sans tambour ni trompette na plus exemple Alvin maman nazala Bruxelles on ndimi ko sunga asali makelele te tango Lydia akufi awa il y a une maman Nanzela na yo alandaki pe émission na bombi ko azana Hollande atindi $200 maman mususu atindi $100 maman mususu azana Londres atindi $20 ndeko moko atindi $10 ça fait 330 pardon na landi ke bozolunga bo enterrer mwana wana nana makoki te pardon $10 na ngai yango $20 na ngai yango na mwete maman atinaki $200 koloba
topesi merci na mama ki te eza lokola bwaki na ye apparemment na mokili abwaki mais pas tata abwaki te nzambe akoma ye na livre de souvenirs. Donc la vraie récompense vient de Dieu. La vraie récompense vient de Dieu. Tala mkomsu na ye na ndako. Donc ne vient pas des hommes. Non non mkomsu na ye na ndako navandi bonayambi évangéliste moi ki otalanga na na costume ya bien vraiment ya griffe ya kitoko na chemise nango vraiment un costume ya costume na mbeka ndeko mwa koti otalanga ze ventondo solo la papa loika mutema zwa costume wana pesa ye Alvin na budi liboso no kaka zwa costume wana pesa ye mais oze la mbanga na zonga na lata zwa costume wana pesa ye Alvin na ke na zuka wa frère présence na na ki batinga ma à l'aise ba bina zo la mbone ngana lata na pesa na zu costume na chemise dango di costume ata ya danger ya combo eloko bongo mpo moto akabesala mwa pasi nazwa na pesa ye est-ce que naloba na média ke frère non bito na ndako eke pa na ngai bato mpe bazalaki na ndenge azwa moto ayeba teke na pesa frère wana likabo moto ayeba te susi na nge eza ete tosalaka malamu kasi aye moment mpe surtout na biso toza na kine awa je comprenais de quoi oti poto parfois biloko ezalaki ya bato MCU ba mandaté ye batini ya kotika ngo par exemple l'orphelinat batini aussi je comprendrai mais biso toza na biso tu coupes ça peut bi caméra de ciel sala musana voilà un peu proposition nanga mais j'apprécie l'évangéliste Walesa azana libéralité azana kokaba ça j'apprécie je reconnais mais tant soka méthodologie méthodologie ko sala soka m'équipe ko changer méthodologie wana ko sala. Je crois que vous allez le comment ya malam. Merci papa Max. Concernant le pasteur Oyo, et le pasteur et le musicien et le bandegouement normal ou que ceux qui a ça ici il faut caméra à publier. Il faut à filmer à prendre la photo. Concernant nos copains ça va. Quand on a dit koluba kukaba. Omeni na mboka na biso RDC to sambela mingi mais to kabarate. Beaucoup de chrétiens basés en motema au kabate. Et belé bakabarate. Yemo rose à parfois na 50 chemises, 50 paires de chaussures, a na autant de mituka. Mais au kaba. Tozana kitu wana au kaba a ezate. Mais moi j'apprécie belé bana poto. Bana poto belé ba comprenant au kaba. Na ebité quel genre imité mon nzamba pesa bango. Et na bonde la ke mutema bana pote kota anakin comme na kimuyiki même na l'église na biso au moins la pasteur yemo tala biema dimanche mais tala interprète tala modérateur il a des jeep mais parfois mon staff wa pasteur baza makolo na makolo dans le sang monangeza tenzambe apesa biso motema na sensibilité comme nos aînés dans la foi qui mettaient l'air bien ensemble baza ko kabola en tenant compte ya bosenga moko na moko to sambelaka mingi na Congo mais to kabarate ne barate pour égoïsme eza makase. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné et Dieu n'a pas donné n'importe quoi. Donc j'encourage bande konapsa ko kaba ko sali sabaninga. Voilà pourquoi nous disons partage ton pain avec celui qui a faim mais esalema to zaka ko obligé te si na ça de Calvin na ba caméra tozaka obligé te suis na kabela maman moko boyina na ba caméra na ça la publicité na panza na ba réseaux sociaux ba mona ke ndeko Max auto kabela mutu songolo pakala mais ko kabana ngape entre biso canal ville na kabi mais nzambe amoni la caméra du ciel a vu la caméra du ciel a pris les images l'autre boss na que caméra du ciel les ont appelé ba image lorsque moi je décide de te donner alors maintenant to pona na caméra du ciel na bato yo lingini so lingi bato zo déjà litomba na yo mais so lingi caméra du ciel nzamba koma kombono na liste ba souvenir donc voilà un peu opinion nanga ya ko kabaka na ba ko solo ko ba spectacle le événement na kati globe nous kotanga $100 200 300 400 est-ce que ça peut se faire à l'église
Dis-moi, ça peut se faire vraiment à l'église. N'habitez bandeko ba finga ngai. Natika nanga be misoto na lo ba mabe. Est-ce que ça peut se faire dans une église? 100, 200, 300. Na 4 églises dans la maison de Dieu de Calvin. Tokiti trop bas. Merci Papa Max Benga. Il va y avoir par rapport à bandeko pe mingi, comment vous profiter surtout mingi Papa Max Benga. Ce qu'on remarqué, plus pas y a jeune pasteur, pasteur mingi, maman qu'on pas dans longa par rapport à cupidité, le costo, il y a mon ba au coup que ba futana ba mort ba contrat na ba on a zone qui c'est là bango papa. Et ça ceux qui a bimi le lobby témoignage lobby kuno asali Ophelina nasime ya Ophelina a comme ko senga biloko na poto ba mbongo ba bilamba mais ils ont comme pas bano bazana Ophelina te a comme profiter sima ya Ophelina bandeko bazo sali da ba pasteur et da ba chantre et da bandeko normal okolo bana ba. Ça c'est une très bonne question et cela demande toute une émission et ça la ngaso yo mona ngada ba émission na comme yoka Sonia ko ça va être nazali assistance sociale na komo ka soni nzamba benga na musala oyo bao ba ebinga na mwana muke et puis na ke étudiant na IPN étudiant na INA na osala musala ya social ngona yebaka te ke lelo na ozala pe na Ophelina pour so na yebaka lelo mais na koboya je ne peux pas faire ce travail à un moment na kibomoto na regrettaka na kibomoto ngalo ko individu parce que ça me prend du temps. Nous tous mwana moko sika ba ko tike na bata service social ya Selembao. Atali mwana. Ni éclat ni boto tali mwana. Ba relater nga histoire na ye. Je ne voulais même pas ba bien de Comax to moni sika mwana yo a ko évoluer bien et pas na yo. Dans ce mwana mais mi kono que chaque jour pour un encadrement spirituel et ya mwana wana. Quand j'ai compris que Dieu m'a appelé dans ce ngabano qui n'a pas fait belé, yo yebi, j'ai sillonné la ville, mais j'ai vu ce que je pouvais voir. Mingi sérieuxalité, il y a des gens qui souffrir. Moi je ne peux pas les condamner. Tant que Nzamba benga na musala on a bino fona tanga yango. Ajouter à la fois la connaissance. Je peux pas. Na ba âge na biso. Avec tout ce que nous avons comme activité, charge, papa, pour que les classes chaque jour, de 14h à 20h, Alvin est facilitaire, n'est après émission à boire, et repoufant que les classes. C'est pas facile, hein, bah TP, et ça facile, mais pourquoi je le fais? N'enga qui n'a yéba, n'est pas se spécialiser dans la situation des enfants, les enfants en situation difficile. Les enfants en situation difficile, ou les alliés domaine comme assistance sociale. Papa, mais j'ai appris des choses dans la classe. On n'expose pas les enfants. Ni dans ce monde à l'élo, Kabel orphelin, Salis orphelin, bâtir dans la place publique. Et ça, bandeko, bazana bango peta na centre d'hébergement. Et ça, bateau basangisaka bana lokoti bana. Ce quasi moi donc pour tromper la vigilance. Na comment yoka soni. Même quand on est dans les besoins, il y a quoi qu'on sing, il y a quoi qu'on loba. Oh ya yebi aya yemo quoi ya. Na ko karaté. Et bato belo ba visiter biso, ba kamwaka. Tant ba mona bana binono. To kenda na biso bisika na bisika. Mais auto mona a so moni mwana na poso mema mwana. Bana kitoko donc la vie à la maison. Nous sommes dans la mikolo yo ne na kenake pa mama koko kuna côté ya munga fula pe à sonam mama na sala musala pe à sonam c'est ça vision nanga na koma na ngwete nzambe apesa ngambongo nozo espace ya danger na tonga de mama koko sala na tonga ngana visaka eluko moko te ya muke na visaka ata lelonga na kufi bana wana batika la vraiment na ba condition ya kitoko dernièrement na qui reçu na batu moi likolo ba conseiller moi likolo benga ba yoka ngai na expliquer bango na ni ko expliquer bango rôle assistance sociale na expliquer bango comment nous vivons avec les enfants babine de Comax maintenant epaté biso nous devons venir voir ce que vous faites là n'expliquer bango. Mais ce qui se passe là aujourd'hui, ils ont sonné de Calvin, tout
tout le monde ngana kibomoto Alvin si le tout ne dépendait que de moi si bakozongela mokili na osala mosala na osala elote puisque ça me prend du temps bana wana ebele basé sur une affection te na tamboli mo ba centre ebele na profiter pe awa ces enfants que nous hébergeons au bazin ba orphelinat to ba centre d'hébergement na biso kolia le manger ne suffisent pas tout bana mingi bana besoin d'affection qu'on remonte bango moral ba coller ba stress ba traumatisme vous imaginez moi na mo ba boka ki une église ba lobi azali sorcier vous imaginez moi no papa maman ba kofi famille e bengani bango moi na wana subo bosuki vine kana kolia na kolata no azala kaka bien te donc na sengi na bato baza na poto avant kotina mbongo to koline sika boye nzamba fungula bino miso po bomona boyeba est-ce que mbongo koli oyo ezokende pena na sika po ebele a bazara ba centre d'hébergement te pona bango eza cop na kena rompenga ba lobilenga kotambola pona zokoma hein non ça l'ouvrage moko sur les enfants en situation difficile na kena kana rompenga ba na moni na 4 coins rompenga ba bato bazana ba micro c'est orphelin orphelin liaka asomba saki aloso et bazu même bana mike bano Alvin na ekoli on a classité l'été sengela interpellé bango et ça les marbongo te on n'expose pas ses enfants sinon bakokola na mutu ete biso potolia basengela ka biso yango mais non dernièrement na victoire j'ai été choqué moi na moko boye nando leka noyika de babelelaka salisa mona pusani pembeni moi naza na tumeur comme les chances notino même photo aza na 6 ans mais okotala mwana na 2 fois te pas il faut na motema potala nzoka mama na ba pasteur bazo bebo salisa mwana o boye boye tango esili bazoki 120 000 francs congolais lokola bango nde bandai kobelela bapesi mama na 60 000 francs bango pe 60 000 francs congolais bakaboli alors tango na benga mamango lokola assistance sociale na yoka ena sola bani ko expliquer nga bitala mbongo bima ki jona bango bazi 60 000 ba yo asali musana bango no ki passe na moto dans cette semaine nzama pesa makati bavanda na lifula nazoke ngoluka bango. Donc voilà de Calvin mukona suka nzamba osambisa biso nzamba retourna biso yakona lela kan jour nzamba sala ngangolo nazo poste ya ministère affaires sociales ngalelo max ministre affaires sociales na mboko ma mobile au changer makambe papa bato soutenir biso te pourquoi il n'y a plus de sérieux na kena orphelinat moko avant même tout ça là eza awa côté Éthiopie na Kasavubu awa natali bana Alvin bana salité bana mbindo mais na kuti bankadra bien habillé comme toi nature bana bazolia ndunda ya milelu ndunda ya pamba kaka bongo fufu moko boye bongo bankadre bien nature bandeko na bandeko wana biso orphelinat ezate na bime pourquoi vous faites ça quoi bana bazolia ba c'est depuis tongo bana basukulu ta bilambola tisi bana mais bazoka badon bazoka balisungi omwe biloko esalanga ke na binono et jour wana na $200 yanga moko na bino na kene pour na kena de temps en temps ou kene resunga bango na kena 200 na pesa bango mais quand je vis ça binono ils ne sont pas sérieux yango somo lelo batomi ba comme sceptique ba comme la doute méthodique. Est-ce que c'est te tenir au coma? Est-ce que et au monanga na télévision na comment yoka soni les gens me disent mais comment Max yuli kaka na TVT au senga boza pe orphelinat et ba teki le pangu subo kenwa pena bana non le coup yoka sinon on va nous classer dans le même sac les gens risquent de croire que toza ndenge moko. Deuxième hypothèse B le bande ko pe ba utaka poto ba msupe nzambe kosala ne nzambe pa retourna bango. Et ça m'a bandé qu'on a vu pasteur moi au Canada. Ayaka une fois. Azuzi ba image à l'obisibana. Musupena ko ya pa même moi na et bosunga eta numéro boy. Lelo bango to basali ba orphelinat. Lelo batona nyonso ebele basali ba orphelinat. Nga ko s'arrêter là, tu sais que je dis vrai.
ils venaient aussi chez nous. Amemi pe bana boye. Lelo batuana. Ba pesi pe ba numéro na bango. Lelo ba sai pe orphelinat. Donc musalo yo mais quand même les hommes abété ce pasteur au Canada ça l'issue. Tu as pris exemple c'est pas un problème. Mais moi mon problème est que tout ça l'angoisse à l'appel. Ah OK. Ils à la vocation, ils à la ministère, ils à la jeune datée, ils à la copté. C'est ça mon souci. Pour musalo ils ont musala passer papa. Biso surtout sur la bana wana. Papa, Sosa Moutema papa, c'est un grand travail. Et l'État congolais a l'obligation de nous soutenir. Mais c'est dommage. L'État congolais a l'obligation de nous soutenir, de nous accompagner, puisque Banawana, Bazabana l'État, quand cela ne tient, ils ont responsabilité de l'église. L'église. Mais tout autant un passage, Wana. La religion pure, la religion saine consiste à aider les orphelins, les veuves. Est-ce que tout ça, on a l'église depuis Ano et Bandi, vous savez combien de fois? Depuis Ano et Bandi, Banana Bazaba Tanzambé, ils ont responsabilité de l'église. Ah, Mbaloto qui est orphelin de Comax, Oazo Kamba. Mbaloto qui n'est pas maman Coco. Mbaloto qui est de Kuna, Banana Baola Lanzalata. Mais on dirait que dans le moment il y a un musée à Idine. Les gens église tu offrande non voilà. On dirait les loups sanguines à l'église. Les loups sanguines à l'église. Et puis même le département social en haut. N'évitez comment les gens comprennent le département social. Donc voilà. Na sanguine à l'église, panier wana vomeza à l'église, surtout à la Kinshasa. Surtout à wana Kinshasa papa. Surtout à wana tout le monde n'est pas appelé. Il y a Rossala, orphelinat, mais papa, mais tout le monde n'est pas appelé à Rossala. Mais au début, ça il t'a encouragé. N'a que né dernièrement homme de vieillard moko quelque part. Mais na lela solo lokola mbise poli. Na lela na okapasi na motema. Ne bi mais papa pose responsabilité na biso église. Na zaki na nzala, na zaki na pasi. Naki nanzana ki na pasi na tuna ke batomite mama wa bazala lisusu te batomite mama wa bazala lisusu te nzama pambola bana pote belé pona mona kati na bango bazana motema na mawa motema oui bana biso tozo bokola taboya ka kotala tala bango et ça la bango bien koya kotala ezate ka opese loko e mo lisolo kosaka na bango puisque bango mo pe emona kibomoto bamiye barapela kibomoto mais tant tozoya koswana bango kobina na bango kosepesa bango hein ils se sentent considérés, ils se sentent aimés et croissance na bango ça nini et kozala rapide voilà un peu sur na lobi mabe bande ko bolimbisi to sa musalo bien nzamba kufuta biso ya baka partage ton pain ndeko azana nzala koseka ete. Peut-être que Dieu t'a béni pour la solution pour nae. Oza la lipamboli pour nae. Biso tozali bandeko ya orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim tozala munga fula nde na tikoloba 3 ya parcelle bateki yango. Sunzamba simi mutema na yo. O ekozo croire na ministère na biso. Ozo croire na ona zoloba numéro na biso ya wana et puis nous avons 2 enfants. Faut aller en opération moko hernie voilà moko hernie n'a pas nécessité monsieur hernie comme aussi c'est l'examen très bientôt il bien été bon les canali passo tout bon de la paix pour na bango et surtout les kamwalo pango et ça la biso passe mais la bika musala nzam bana na bazabat na nkolo nzam otika jamais bazana balabala pas seulement chez nous ba centre d'hébergement ezali belé ezana poto ezana Kinshasa o koto nzamba simi motema na yo kene kosalisa bango so sasi ndeko bandeko baza na Bruxelles so sasi orphelinat neti ya mama Koko pona kindeki na cadre ya koluka koyeba ça j'ai beaucoup aimé so sasi orphelinat mo ezapela na bibwa ezaka loko osasi biso l'essentiel est osa eloko moko ya bien
Nzamba Zaloko. Merci beaucoup, merci na bande connaissance ba la nibiso beaucoup message en tout cas aux chrétiens, aux alliés chrétiens. Nza masayelo bolam to ozelaka nza masayelo bolam mo na vie occasion yango yo ya kosunga ba orphelin partage ton pain ya papa Max Menga lelo alekaki na ba émission to lobela ki onke bazoteka parcelle oyo esika bazali ke to lukambongo to somba lopango wana mais malheureusement mbongo ezwamaki te basomi déjà parcelle esika papa Max bazali juste na quelques jours il faut babimisa bango libanda pour le moment tozoluka papa Max bazoluka mbongo ya garantie bameka kozwa esika mosusu bakeno kovana na bana oyo aza na bango na kati ya orphelinat et kozala vraiment bien makasi bozwa numéro na ye bobenga papa votre numéro de téléphone. Oui, je crois que de Calvin a Comaran de temps en temps plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627. Merci beaucoup papa Max Menga. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yakobake nzamba bolto poyer sous wapina mansa zo se on se trouve à la prochaine baille.